nga pa na biso moko babanda ozwanga mpenza na valeur te mo bavie na ngai bandeko banani bazwa bango na valeur nga babanda omona nga lokola motu mo peut-être osungana famille te amotu moko donc yango soki otali nzembo na nga moko ya liboso moko nabetaka kwarakela mar kibukelenke kwara lokwa donc eza lokola okomona ligorodo oyo aza ntina te me lobi omona ye na ntina otuna ligorodo banda toyeba yo ozalaka bo okendaka otelemaka maladi nini eza pa na yo mpo okufa te ligorodo alobi te botika nga eza ndenge na nga nzambe akelanga moko okendaka mpe boye mbula transport mobulu wa makasi te kowelela na bato eza baleki yo mulai mbinga donc okoka te donc emo esala nga mpasi nga lobi siko nga nanu kutu malgré ta ebomi ngai me na maboko nyonso nini menakowelela te nakokowelela te siko bandeko mosusu oyo ezalaki aza vraiment handicapé te nzambe asunganga kaka yogelega yo nkela yangani nkela elela Voilà, merci beaucoup. Bande réunion surtout Borta la Bisso, na chaîne Albino, Sylvie Mode officielle. Vraiment, une fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et ça là, vraiment Bisso bien. Un grand merci à maman Sylvie Mode. Un grand merci. Donc, un groupe WhatsApp, nous surtout, hein. Nous surtout, groupe WhatsApp, il y a maman Sylvie Mode, wana na maman Jetou. Moi, si il y a papa André Nalman, maman Alice, moi, si il y a papa Koutou. Nzoya na Allemagne, maman Émilie, donc na Allemagne wana, maman Juliana na France, papa Fidèle na Allemagne, maman Naomi Belgique, donc na kata Belgique, Maï na Allemagne, ma Gisèle na Suisse, papa Berge Louyeye, donc ma Céline. Na France, vous avez belé vraiment tout continuer. C'est un moulaï, nous surtout vous soutenez Arabi, sauf vraiment à on a quatre groupe WhatsApp. Il y a maman Sylvie, donc très cher ami, vraiment c'est une première pour moi donc de passer sur votre chaîne, mais Bibo soutenir Bisso vraiment et ça la Bisso vraiment bien. Un grand merci pour la confiance, maman Sylvie Mode. Aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Kelayangani, Babi Awa Bisso. Toyambara mingi bateau personnes vivant avec un handicap et puis toyambara pe bateau nyon surtout baza donc il faut passer actualité to information na bango toyamba non étant qui artiste qui la yangani et puis to solanaï étant qui donc personnes vivant avec un handicap les juste à nos côtés artiste star Mbote Mobutu santé kitoko. Si follow bana et l'eau moko na maman Sylvie Mode Borta la Bisso na groupe WhatsApp mobima ya maman Sylvie Mode. En tout cas merci maman Sylvie Mode. Nzamba pambola yo na idée aujourd'hui vraiment ndozo sunga bandiko na biso ngape na zape handicapé donc oko soutenir ngankela donc merci zala donc esukate Kenena ngoti na suka. En tout cas merci maman Sylvie Mode. Nzamba pambola yo apambola pe bato ba te ope maboko apambola pe bandeko nyonso baza na groupe WhatsApp. En tout cas
Et ça linga vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et salut Kela Yangani, plaisir. Vraiment, on est avec Kela Yangani. On est encore au début. Mais Kela Yangani, Yebisa Biso Nano, Kela Yangani, au bandi carrière na yo artistique ndeni. Ouais, carrière nanga artistique. Na bando sepela deyana na théâtre bandakala. Bando la ba président joué de Londres, na bando la ba président vie de loin, c'est ça vraiment bambote. Na bando sepela rappel susu na ba vient na biso ba Ange Luzolo ba 2 minutes. Après ba président na biso la Duchesse ba vient na Junior. Oui, Junior. Junior, abandaki ko sala pa. Et pas président nani Masume Brende. Donc Junior wa Balox. Yeah, Junior Balox donc. Bambote sera ça vraiment. Et na banda c'est pour la peine na théâtre presque. Ba président Sobe, ba président Sai, ba président Lombe donc na banda pour ça na ngazaki que un jour il faut na sala artiste. Donc, premier artiste, mais il y a des gens qui ont des nini. Oui, on va arriver aux artistes. Est-ce que minimiser qui ont par rapport à Taïnayo? Est-ce que Luka qui te tant sous rejeté yo? Est-ce que Bayamba qui facilement par rapport à Taïna? Ouais, donc premier groupe on a les Kanakanango, ezali premier groupe ya président ngai ya musée Kamba la vérité. C'est ça vraiment bambote. Na groupe maona nezala côté na biso wana na bando kene ya président Kelo baso na ke kuna mona babengani biso. Comme ça bano mona nga mwana mukedo. Et simbate. Après tango bando bengana nga wana après wana sikonde na yakipa ya musée. Tango na ikomi pa ya musée. Na kome wana na tongo na mona alia pena fufu nanga kota na poisson munene sika za vraiment mbote na comme on a le président na yo kota théâtre alobi koka nga le ona koka abenginga mwana na emo Mardoché yakabo jouer na Mardoché on pe mwana mukie mais qui wana lobi ça va bon ya lobi na tongo biso to repita lobi ko kene na ngata na kebo pe kuna pe ba making abana ba pinjoli oyebi pinjoli nani en tout cas nkuta yaki na simana pinjoli oyo ya nano ba pinjoli ba macheko mon ba artiste belé wana batenga pe malgré bandeli mo ba fote zala nango mo bandi ko jenga wana balobi ke bayambi nga pe na sepeli après 2 ans 3 ans après ayo boma mouvement alobi ke akena e Angola mwana bendani mancheko akepa kikedi pinjoli ogoyanga noa asa nega banjonzi nkaka ngape nafana na nga 2 ans ba 3 ans après nde sikonde na yaki pa groupe ya tout vient de Dieu ya papa vie de loin tang na yepe kuna bayambe na bangonga ba o bayambe ba o ba moi ba eni zalaki. Parce que oui, bayambio, mais soupe bando boya yo. Ce que bando boya yo par rapport à que bayo que là on te ma passi, to ezai que ba mona que oya kokana été, to oya simbati na théâtre. C'est comme mimi na groupe na biso bando bulia. Wa mkusa witi kisenso seka na kisi ya makasi. Et simba wa te soka yawa ya oboto na biso ba moto. Bando bango nde pona kisi. Bando banga nga mutaboya wozanga don kisi te awozanga nganga te don. Comme si bataille na biso yo moyebi. Moko banga me babandi ko musu bayamba na bangonga ndeti ba mobiki si bayamba na bangonga iba décor
ilonga donc bayamba na bango baya fifi renze balox coupure pe ba coupure bakaisa bandeko musu pe bayamba na bango. Les autres et comme vous savez combien de temps dans théâtre bando au bandit théâtre vous savez combien de temps ceux qui banana bandit théâtre donc na kende déjà à peu près 11 ans 11 ans dans théâtre mais il o nini to baloba nini série nini to film nini o elekela yo o pena isa ba yeba pena nkela yangani. Ouais c'est au presque ba yebinga na monde entier ezankela kela yangani kela do ezai pièce mongo e comme non ezalaki complexe na okuta ngo ba premier épisode na yaka nanga na répétaka te jour musu ya Charlie atuninga omenga mona yo awa ndenge nini ya musée ngalobi te ya musée akenda na yangola akenda ngola ngalobi bo siko travailler wapi ngalobi te na kota demande déjà awa alobi bon de aussi ça de ma camions alobi na yebisi oui président maman ke kuna banduko kolobela ba chef bino bosali boendeni mwana batu mbongo ya pasi ye kokisi ba besoin nyonso to bo yebisa ya banda boulot bino bofandisa ye lokola eza vraiment bien te il faut moi non jeudi aya travail bino boyela ye ba varese biloko nyonso o apesa ki bozongisela ye ngamo na foot c'est qu'il vient ça va bon ya jeudi et ça va jouer mardi mercredi na tongo tournage mbala mo président bengengai yaka tournage na ye tournage wana pena tourner be premier pièce wana comme ekanga mankela na ye tournage boy ya balobi non petioyo ana kisi moga makasi encore afandaka na kisensu mabele honorable na ombu mfuma banga moyo ana kisi makasi bandi loba wana lobi to ba mekio ka boy pesimba mama oui pesimba mama kam jeudi na ya boy donc et comme donc il faut na banda rap mais comme si ko matata ko banda te comment ya alekina na répétition te maman le kana tournage ngabe na fani na ngaka chimika kana fani na ngaka na kimia kana atala bango kaka balobaka tabata melekina bata mi alekio mayele lugo simbe lugo ngwa pocha sala moi des autres comme ça non simbité kozala yo pe on dirait pe kisa ngo peza solo pour ndeni o sali ba répétition te mala moko donc au sali pièce liboso mbala mo repesima kama oui depuis kala watang na zae pa ya musée na bandako prière na ngezala kaka nzambe okelinga mukuse kokelanga makamnyo sasa mukuse te bien réfléchi bandako senga pa nzambe pe nzambe pa lala te ya kokisaka baposa wonga na senga siko lelo ndana zaboye na komi vraiment na posa moni de maman azui maman Sylvie monde en tout cas vraiment maman nzamba pambola ngal lelo to lobi siko na komi na mbongo ideka ya ngonde na lingana sala ndena bandaki ko penser donc il y a resungaka ba personne vivant avec un oui bango nyonso wana ponde biso nde tozala boye et surtout ngai amo okende rapi boye mbula transport mobulu wa makasi te ko welela na bato eza alekio mulai mbinga donc okokate donc mo isala nga pasi nga lobi siko ngana nkutu malgré ta ye bominga mais na maboko nyonso nini il est pesant na ko welela te siko bandeko mosusu ezaki aza vraiment handicapé te nzamba sunganga kaka mais na raisonner nzoka de Maman Sylvie de si abima azo sunga en tout cas vraiment
Vraiment, la vie, il faut revivre sans complexe. Quand des alara, Nzambe Moraïbi, Mtaza, mettre Maramnion surtout. Mais avec Taïnayo, Lelo, malgré Kinkela, malgré Taïnayo, est-ce que aux alaka, donc, Batumsou, Balukarate, qui va diminuer, Batumsou, est-ce que Bazoarona Valère, To Yomogo Muna Nini, Ndeo Bando Bandi Moussalon. Ouais, na kalande zalaki bon omona. Ngeza eza pana biso moko. Nga pana biso moko babando zwanga penda na Valère te. Mo ba vie na ngai bandeko banani. Bazo bango na Valère. Nga babano mona nga lowa. Mutumo peut-être osongane famille te. Amutumo ko don. Yango soko talinze munanga mo ya liboso mo na betaka. Na betaka kwara kela mar kibu kelen ke kwara lokwa donc ezalo go mona ligogo do oyo azatina te mais lobi omona ye na tina otuna ligogo do banda to yeba yo ozala kabo kenda ka hotelema malade nini eza pana yo po kufa te ligogo ya lobi te botika ngeza ndenge na nganza makelanga. Mais malgré Taïnayo, Susu babando zwanga ba oba yebi Nzambe awa yeba ekele mo Nzambe mais ba oba yebi Nzambe te donc d'abord négligé. Vraiment bien dit, mais Moussala Oyo Sala ya Moussala mo ya star et même batu misika oto mona batu bazana Taïnayo lelo pe to mona ba pesa ba kenda basango donc na ba Dominique Laura ba Dominique ma voix le rôle là ba o bazaki ba danser pas Pépé Calé ba mère na biso ba joli bébé bazaki vraiment ébélé maman joli bébé ba mbote en tout cas joana pe na landa qui une émission. Merci vraiment na ndenga solo la qui bien alobi biso na Afrique bataille na biso bazwa biso na Valère te mais na Europe na Amérique na ba pays o mosusu wana tuka bazwa biso na Valère tuka Nzambe apambola yo pe fongola on jende mama Sylvie mode awuti ko fongola donc soki pe osali bongo donc Nzambe apambola ma kela tokolo ba série wana to pièce wana obayi kela yangani yango mutu epeso pe na makambo esa nde makambo. Mais si vous vivez ce qu'on dit, est-ce que vous pouvez accepter facilement? Est-ce que vous pouvez la porte facilement? Oui, presque nakolobaki na 100% te. Mais par rapport à nazalaki nande nazal lelo comment il peut bien. Malgré mpiaka Congo mais si to mesana na biso. Lelo nakolala nzala lobi nakolala nzala te lobi omoya boye. Na sengi nangate mama Albertine Kalambote benga na dej o mona bo papa Hermelance Kwaso moi benga benga mama Patricia Kwaso ana ko soit benga Elike Kwaso donc lelo kamo bien malgré mbo kamera to ah vraiment ils ont un peu passé mais mingi tolera kalibanda vraiment mingi tolera libanda wana na moni susu maman Nicole na Suisse Julie la beauté na France maman Maria na Amérique maman Anna babi Anna Mbanza vraiment donc depuis quelque part Bambote maman Anna et puis na moni lisusu na mama Tété moi si ya papa na biso donc papa mapasa na Allemagne wana mais quel ayangani à part théâtre aux appels na musique au comité musicien et lorsqu'on nini pour susu au banda sur lelo susu ko yemba susu ouais na yemba déjà tenter ka ba chance pas te na banda ki ko yemba de ya kale zalowa Olie Thompson ngana lie libundu wana kuna liengolo mezaka mbisi moko oza artiste comédien oza la musicien ezaka art donc yaka iloko moko mais est-ce que Rosa la maman Sylvie mode batutu bota la biso Rosa la bango robeta bonta a capé la moko ba ke la pena musala art
to qui a artiste ils appellent musala Anya oh mama alela linganga tanga tanya inanga malinga kami balalo anye mbosana mama balinga koti balalo mama mama liye mama 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 liye mama mama sheri kondanga ina makongona yo kimokusati kondanga ina makongona yo kimokusati kimene oh bébé je t'en supplie chérie Sokolinga lobana lob. Toka takaka. Po ba yo iba vocal na ngeza vocal mo esika. Okay. Oui. Po na uchi go yoga de aba. Ba uchi obwaka. Iye mama lambela ngalimbondo. Iye mama lambela ngalimbo. Mama lambela ngalimbondo. Alambelinga na yoga ngode apa. Papa desi mbwezi. Ah, des Zimbabwe. Ah oui. Donc, Aïbi est là, non? C'est animateur na yende mutaïbi. Il paraîtrait. Internet. Tu vois kaka. Porter plainte. Comme ça, musicien na bisambo. Mais on sur la peine des Zimbabwe. Ah. Que bon ils a yo. On bien sopé bosolo li caché péaté. Ah. Merci beaucoup. Donc, petit à petit, on évolue avec un Kelayangani. Mais Kelayangani, à part que la personne vivant avec un handicap, mais vous avez Moutou Oyope. Vous avez Moutou normal ou vivant normal ou abattu surtout. Mais Kelayangani, est bisa biso. Kaka. Po isikanga na zalaki ko futelana na lungwa po. Na poleli mbula mingi libanda. Po oya boye. Pecha zate po pecha mutapongola emonda. Pongole legili koloko luka kiti zate omoboye. Na moni ke peta depende na yaga ba 23 ba 0 mutakola ndanga itita yako esanga biente. Vraiment Kela au vivaloa batunyo surtout yebisa biso Kela yangani. Est-ce que il arrive à que Kela yangani tomber à mourir? Wana tongi to tuna so Kela yangani azana mwasi. Na sana mwasi mena na balate. Mwasi aza boza tai moko to aza mulai. Ah. Ce que nous avons fait, on a fait tout. Il faut que nous ayons un pic humain. Attention, Équateur. Moi, ça me permet facilement. Moi, je suis mort dans mon question. Lingi à l'ingimba la mort. So à l'ingimba la mort, c'est qu'on a ça. Molasso. Molasso. Mais boza beau vivre normal. Normal. Oui, mais est-ce qu'on perd des enfants? Non. Non, c'est ce qu'on a beau. Non, non, beau. Kela ngani tobe to sola yi masolo oyo na bandeko botala nga Niklet Masamba yaza na ana quelque part na Lyon wana mwana donc yé mwana bandal mais azape mwana poto epsenga na tuna yo Kela ngani réellement ozala na ajni normalement Kela yangani nazali ya ba 20 ans ndambu après de ana kile ya ba 30 ans 20 ans ndambu ba 30 ans précisément. Tona zaka na katikati wana. Waka na katikati. Mais est-ce que Kela yangani nde toza boy na musala o sala lelo. Est-ce que beta rapé ba porte pe par rapport aux en besoin au bima. Oui, Kela yangani déjà evani mais on a peine besoin sala pe maram na yo moko pe. Ke tam su ba studio, tam su pe nini groupe na yo moko. Mais est-ce que beta ba porte pe ba tu ba soutenir rapé yo na bato yo ba zaza ba to ba mécène. Ouais, na beta na nga ba porte mais na kata teke ya kuponga na lota na nga kupia. Beta ba porte salo vina ngai kubunda. Talaga mo ajo nga na zana ya ajo mo ya kubunda.
ya kobunda mpona vie donc naluka deya vie mpo lelo nkela yanga soki asaute deya komi deya ba 60 ans ntan ya koluka ekosila mpe amwa bana na nga to bandeko na nga to batai mo boye ezala mwa mpesi mpe soki wampiaka baobelela yo ndoki moto akokufa na famille boye ntyorge wana mpo bamoni wana sansi te wana eloko te me lelo soki deya ata bozwi lokola kotonga baimmeuble te lelo deya bayebi moto wana aza mwa moke ata nini ata mwa likambo na famille baoyambango mpa na yo mpe baopesa o valeur so wana eloko te donc mobulu fa yango tobundabunda nano mobulu boobundabunda mais estce nkela lelo tomona théâtre yango lelo baguerre ekomi tomokomona bato babwaka na bambasu tomona bato baolingana te so okela mosala yango estce vraiment ezofuta mpe yo oui olobaki ke ose retrouve mais estce ezolesa mpena yo to oliaka na matolo malgré nakolobaki mwana sirage oyo asala bulo na yo oyo ape 100 fois 200 soki ebandaki kofuta ye te mais si atika na ye bulo yango kala comme si asade ayina ne de eza 3 aza na bulo wana kaka ata ya mingi te ya mokie emonanaka mais mingi toliaka mingi lelo komaka relation te nabengi papa Luizo Mbala na Spain papa na Dorcas Mbala nabengi Pega Lomi nabengi mama Karwa Nemas peut-être obenga yete o mama Karwa Nemas natindile mwa mokia bongo luata savon oma mama Gichi Bola natindile mwa mokia malgré mpiaka ba confinement mais toliaka bongo kela yanga ni oliaka nsima bato na yo mais kela yanga ni oza mpe na baparent est ce que baparent baza en vie papa na mama baza en vie oui maman aza en vie mais papa akufa kala mais okoli quand même na maboko ya mama nakoli na maboko ya noko na biso bo mama azalaka na Bandundu siko évolution na ye oyebi ye pe ayebi évolution na ye ya witi koyawa na 2019 nabengisaki ayaki na ye comme si bala na ye esengaki nde nazwila ye ata mwa pale awa na kini mais comme si bala moye eza te nananga mwana koboma libala na ye kela o réfléchir bien tokende bien mais kela yanga ni otolobeli omo boye awa ke te bandeko babande ko rejeter yo sikoyo tant que ozali na maboko papa na mama na ote ndenge obiki ofanda pa noko na bino est-ce que ambiance ezalaki bien o vivait ndeni to ya en tout cas nga vraiment nakolobaki na bandeko nanga malgré sika moko mibale baza bisika mwa makelele ezangaka te malgré makelele ezalaki mais en tout cas même moral na robeta yo bandomonela yo na bana na bandeko donc tozalaki na biso même moral malgré matata ezalaka sika mibale wana bana noko nao te bango vraiment tozala na bango même eza mwasi anoko na biso liboso donc ye noko aza combien de basi wana de basi bango nyonso ndako moko na bana wana ya basi mibale na kati bokofifra ndeni donc noko azalaki mwasi ya liboso 5 bana ya mibale 5 bana ngai mwa ndeko ya mwasi na ye ndeko ya basi na ye mpe bazalaki tozalaki ba 15 so mama akenda atika yo mais sikoyo noko acceptaki yo ndeni po noko atala kaka mwana ngo mokuse mwana ngo ezalaki donc nakolobaki histoire eza mpe molai nga ezalaki papa ndenge avoyageaka kini akeba ndondo asombi biloko awa nde ezala ntango aye boye po sika tozalaki wana amo aye na bana tata mwasi aye na bango asombi bango bauniforme
Et comme elle tourne, on a beauté, il y a beau père, aïe coco, malade, aïe coco joyeux, aïe coco fort. Après, oncle, aïe coco joyeux. Tant père a confié, oncle aïe coco joyeux, on a comme au fond de la panne. Oncle aïe joyeux. On n'a qu'un pas oncle. Bah, tu sais qui au teke. Si après, tata moi aussi, n'avez pas tata moi aussi, oncle Monica Moïse, aïe coco joyeux, n'a comment pas na. Et pas naé. Mais nous chez les gars n'ont opposé. Tangi si opé bien. Est-ce que batangi ça qui et les gars qui viennent après tant. Batangi ça qui au côté pe classe. Oui. Wana ka noko. Pas noko kaka titre comme ba 2016 on créé kokofa. OK, on clair kofi pe donc botika li banana bana. Banana lelo penkela yangan. Na bimi le roi oncle mère comme si oncle était mère. Par rapport. Les lots baromo pe souffler. Par rapport déjà qu'elle a déjà fancy d'accord. Yeah. Au fanda boya. Yeah. Yeah. Tobima. Et moi qui colle. Bien scandé on tendait banda au salaviso. Moi qui colle toko ta ville. Yo nana o mona de nini boy o mona de nana les lots comme le roi étoile ya famille. Yeah. Donc yom to ko sala ke famille. Donc nali ndena comme le roi étoile la famille mais to pesa moi éclairage ndamda. Les lots yo mo tango mitala rapport tant to fanda to za bato. Ota pena nga les lots soki nazaki na mutuka te to nazali na ndako te mais tant so banga pesa nga valeur te. Les lots yo kela soki tant susu ki artiste te na famille ndenge mona vision na yo. Sans qui artiste olinga ki ozala nani. Sans artiste na lingi na zala commerçant. Na lobi na sens que nde bazwara biso na ba famille boye. So oza tamsu na bozuité. Olinga yo mo vision na mona ke tamsu banga ba bwa kanga libanda tamsu vision na. So na zala artiste te. Na éviter. Éviter so balinga bazwanga. Tamsu pe bato babimi basundoli yo omona ngoto. Pardon? Na lobby boy. Sans valeur oyo tamso na ngo lelo pour babiki artiste na famille. Lelo soko za ki artiste te. Est-ce que banga ba négliger na famille na bino to banga ba pesoga valeur banga ba considérer lokola ndeko na bango. Balinga zonga ka ndeko na bango kande balinga ba zonga lelo. Balinga zonanga mais papa moi valeur lelo na komo zwana yebite lingeza la petete pour ezala ki deya ezala na bongo peka. Merci beaucoup Mokela Yangani. On continue donc to chité déjà vers la fin mais so ça la sous morceau moko pour na batutu ba otala biso parce que ba signaler biso des photos chité. OK, voilà. Jour mon boy ça y avant-hier. Mbule beta kiwana. Nazali na Victoire na lalaki na Kasavubu. Moi ba 5h na la muki kenaya matete. Tant na komi na matete boye. Na komi na Victoire na tala bo transport matete zate. Na monika 207 mon boye eye. Bato pe ba wele la ba ya matete. Nga natale nga artiste na mata na borana yeso pangaiti tana mwa de ambula we zo ya don ya mabe na lobite tikaka na kendega to finana ka kuna kamyo ye wana pa banana koma kia na koma isuka ba 5e personne première personne à mati deuxième troisième cinquième sixième dixième ngala bi kamyo ki ne de na wotonde natali kolobo jemi natali kolobo likolo do ezo komate nga yango nini boy na lobi suna fandika boy na opole la mbula na mona ga jeune fille boy donc akoza pepe ba 18 à 19 ans aye wane bele ba alinga ngana kangi ka boy Banyete ma papa banyete mwana. Amwana mwana jeune fille ana bo mi tema mabe abo.
bino vraiment ba mitema mabe atombolanga ngabe na mitiki lo wa mwa mukeko pa ngabe na mati na mutuka ajipe place pa fia na kota bo place sili nga juga na tena ngaka mutuka bona se ponga na yebe kaka a hotel misanga na cheka mutu na se papa abenga mwana oye na nani kaga mwana oye na nani kaga batu nyosu batiga attention batala kangai mwana oye na nani yango o mwana nani o mama mwana azawa te kaga bébé ça va oye na nani tana taliega boye atalinga totalani alors pardon papa na yeba kiteke oza mwana bolimbisi azwi na teka mutuka boye bisi mobimba koseka na kosi mutemi sukinga posa na kita meso kiti pele susu ko pola donc salinga vraiment passe alobi nzambe sala ke na pusa na tamwa 7 cm po atali wana nga batu na teke o mukolo to mwa muke temba talika boye baye bakareza mukolo po boye mawa po na ndena mwa sake o kene système ali tombe pam mawa kela yangali mais kela yangali oke na bule susu lisolo mo boye to elo mo bosala na Karine Mokonzi inspiration est où en tout cas vraiment on a l'idée muta pesa ka idée wana inspiration est banande donc on a l'idée président vie de loin bagji ya maswa satellite donc ici ga sans bimi ata ozana sebo ciel kaso komonana donc taki soki wapi yango wana na witi Londres mboka bapega lomi oza mobala Karine Mokonzi koyo nani vie de loin otuna sikoyo atuna Karine soki wana oye na mwana Karine alobi oh non papa mobali na ngai akamwe Karine na kanisi ke olobi ko oya na bokilo oye na mwana ndio emo biselenga papa mo pasi kanda ya sangani me kidanje ka nini karaka kaele galega kana sima comedy oki emo pe wando lelonde soki ba betaki yo ete tangu amemingai Karina memi apesinga bis na bandi kolela nkela yang lelonde bete sono la télévision no izandi kela yanga nyanga nkela yelela soko yogi mona lele komaga Sira président Zana Karine Mokonzi dega la baronne mami la baronne sika za vraiment bambo atozanda kwa sika ba chinois ba pesenda kwa sika donc sika boya adopter ngati mais il faut passer message pas Karine Mokonzi non la baronne nga mobali yeyo nafani na Kenya ya ke potati yo tiki ngandeni en tout cas donc aza courageuse ponga komona liboso ya nkela na mona na film donc makambo wana si watang na to sali de complexe o premier film nanga maintenant ne sila quitté pas publicité wana tant publicité wana sili ale kila yanga nali ai bibilo kabatu ale kwanga pamba wa papa wilo longoma bwaki ngai tangi sili ana makambo comme ya côté. Merci beaucoup quand on est dans toki na suka mais kela donc est-ce que na particularité donc qui est kela donc kela royeb sa biso au mesira tainin taille
Lokwa ya kechi oya. Mulaina nga na 2019 nazalaki na 1m20. Na 2020 nakomi na 1m27. Donc napusa na mwanda mte. Na 2021 odia nakomi na 1m29. Donc nakomi okola siku. Donc comme na miso au mesurer 1m29. 29. Oui, 1m29, mais est-ce que catch pointir na combien? Catch na nga na lataka numéro 35. 35. Mais on a ya bébé. Mais tu nga lataka. Selon taille. Mais âge na nga te, selon taille, mais ya âge na nga na robeta peko. Merci beaucoup. Est-ce que mingi olinga olia nini? Mingi na préférera dongo. Nalia mingi misili. Nalia lisusu mingi Nindi mikungu ngami mingi za bilo naturel. Eloko penda lisusu na lela ngodo. So na liango na rezona ratang na bando uta classe. Tang na uta classe na aya bodon. To becha ngoga ele kandelo tombola mbanga. Ya mbanga de. Ya itempe. Ah matembele. Matembele. Tombola mbanga. Wana penda so na bandi ko liango. Pe matembele na préféra na lia avant 17h. Kuna yuko kuna ngo. Boso leki 17h. So na lia 17h na yoka ngo pena bongo ka. Ok, merci beaucoup. Donc petit à petit déjà quand on est dans Sebino, mais quel est un message na ba tutu batali biso lelo. Okoyib sa bon. Voilà, merci na bande retour ba landi biso à moi remarque ça la vraiment bien et ça la ke nde kwa kokola na ndenga mulai te mais kokola na ba penser makanisi que la place sur le bas qui vient que la bonne que la ça va mais merci na bande retour o nyonso na koloba ki asepela na kela soutenir kela numéro na nga ezaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 plus 243 89 45 15 899 wana penda kozwanga nzela WhatsApp Facebook Robert Nkela Yangani na YouTube soko lingo s'abonner na chaîne Yankela s'abonner Nkela Yangani TV borozwa ponze mumoko de yana uti obimisa fongola nzela nzambe na yebi ko kelinga mukuse ko kela makamunanga nyose za mukuse te so yo mutu wana poso yo kapena nden Nkela yembi Kela ndenga atini prière epanda wana ata Satan ki atie boy obligé ko panza po malobeleki ya kilo vraiment Kela ngani soko sexa bandeko ngana otikelo micro na kende na ngai soko yi ko sepelisa bandeko nyonso tout na comédie étant que comédien poto chiter et puis otiki ba mabanga na yo osali o faut ça là donc na tikelo micro Kela ngani Maman Sylvie Mode la biso. Maman Sylvie Mode. Merci na grand prêtre mère. Maman na biso, maman Sylvie Mode. Bambote belé. Kosuka te continent ngoti na suka. Donc si lisa fleuve maesila, bambi se bimaliban, bambi si pe basila. Maman Mode, maman Sylvie Mode vraiment bambote belé. Bambote nangana papa Hermelance Kwaso papa na Elikia Kwaso motema mama Patricia Kwaso bambote nangana papa Wilfried Kwaso
bambote na nga papa Luizo Mbala, papa na Dorcas Mbala. Bambote na nga na vie na nga Igoba Lorsi ya mama Rosa Dionga. Na bosa nite ya lembintika ya na munu mos. Vie na nga Robert Sankiem. Bosa s'abonner toujours na Nkela Yangani TV. Bambote na nga na mama Caroline Mas. Mama Sunga Kaba Orphelin, vraiment bambote. Et maman Magichi Bola. Bambote Belé, maman Aimé, maman na Jérémy. Eliana on t'aime papa pi bambote. Bambote na nga na sœur na nga Leya Mbanza. De Leya Banza, vraiment bambote Belé. Leya Banza, maman na Aleya. Na Ferdinand, na Didier. Donc bambote Belé na bosanité. Mama Gichi Bola bambote na nga. Mama Sylvie Mode, mama Mélanie Nganga, mama Deodate, mama Leki Matono ndegama Jeannette na France. Mama Annie na Dallas, mama Anim na Dallas. Na bosanité mama Anim na Dallas, mama Annie na France, vraiment bambote Belé. Mama Équateur Kitoko. Mama Kitoko Équateur, vraiment bambote na France wana. Bambote na bafan tout yankela yangani. Makarama mbia. Ya. Police wese nzileti nangusu. Général Pra. S'abonner toujours na Nkela Yangani. S'abonner bambote na nga pe na bosanité donc. Mobutu. Donc Mobutu. Pam 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 pam. Donc Mobutu vraiment bambote belé na leli. Nkela Yangani. Yangani Nkela. Na bosanité grand père mère. Maman Nikleti mabobo na Sportland. Yo mutu wa oza pasa oli amonte abaliboke. Oli biloko mboka. Chaque vendredi, samedi, dimanche na Sportland eza ko beba. Bambote na nga bosanité. Maman Germaine mabobo. Camarade ya maman Albertine Kalambote. Yo. Nkela Yangani Nkela. Elela. Elega pama. Na komo mwa mine komo la ile wa pour atiner yo ya bandal. Merci check. S'abonner na Nkela Yangani TV. Saka